Congo check check TV Yasiba Mutombo Congo check check TV Yasiba Mutombo Bandeko balandi ya Congo check check TV na pesi bino mbote ngai cœur sensible mbimba na poti lisusu kopesa mon boss Sibu Mutombo mbote bele elongo na libota na ye mobimba. Bandeko poko ya lelo na ye na sujet na batu oyo bamimonaka ete bazama yele ya koleka batu mususu orke esi totimbeli bango. Bandeko balandi ya Congo check check likambu tozali nango ya bisenga senga toboyi te me ezana bandeko mususu bazana mayele moko ya mabe na sens nini bandeko wana okomona epela na centre ville soit na nganda soit bipai moko songolo mama mobimba tata mobimba s'il vous plaît okomona penza na sac ya kitoko alati ba pete ba gourmet alati ba chaînette atie penza periki ya bien kabelo me yoka ndeko na ngai bisenga senga ndenge bazalaka ngai moko na sina kutana ngo plusieurs fois ko senga eza mabe mais eza pe malamu mais bandeko wana ezoko mabe pourquoi puisque ekoma lokola maladie ekoma habitude moko boye songolo bandeko wana tango bokuta ina ye yoka ndenge babandelaka ma chérie ozaka wapi o nazaka place boye okoza na dero ndeko yazo senga dero mama mobimba wana oya tondisi bapete na ba plate ya kabelo kuna na mboka zo tonga me awa na poto bisenga bandeko mususa batata mibimba bipai obakenda komela ba masanga ye amona naka na mbongo te na tango bande atali na mesa wana basi ba melimi la getikali vite ya komi ko tambula nganda mobimba abanda kunduka ba 1 euro yo kanisi ke ayepa na yo ayekonduka 1 euro ke azangi penza mesala kaka neti obatami akeko senga so ndeko musu 2 euro sala kaka landela ye kaka akoko senga ta 6 personnes 4 personnes 10 personnes or ke papa na soko landiye asi abandi ko tonga na mboka kuna azapena bana misala me awa na mboka ya poto akoma mutabi senga po amela mulangi ya bière o ezali na feli na kati ya ndeto bandeko biso moko tozoluka mukili emilie biso ba mama ya mikolo wana ba mona tata ya batalati kitoko te na cravate abandi ko tia ba gentil moko epola ba gentil moko ezangi tina akitisi mungongo papa mikolo na moniote ovaja ki papa pese réponse te nazali nazo linga na soma mwanguba papa zana 2 euro te kaka ba 2 euro ezana ba mama mususu atoko pesa bino kombo ba 2 euro puisque bokomi kolekisa ngai na tangu mubai na ngai yali koluka ndako na mboka oyo to banai ko vanda vili moko musika ekoluka ndako na mboka oyo lokola yeba ki vili oyo malamu te boyebi bandeko na ngai nini badai koleka ndeko nyosa kotuna adresse azoluka pese 1 euro papa na tango azoluka biro à l'état ou bien epai moko oyo babengaka nsaki arbeit ou bien epai moko oyo bakomisaka po ozwa ndako ndeko wana avant akende kolakisa papa fo papa pesa ye 2 euro abengi ngai abi cœur sensible nazomona vile eza mystique ndeko penza ifala lakisa ngai epai na kokomisa balukila ngai ndako donc faut appeler 2 euros bandeko na ngai pourquoi toza komi yokisa soni boye soki bandeko na biso totika kuna bazosala ndenge wana toko comprendre puisque mboka ezopela moto kuna penza donc ezotikala kaka moke nyao basi balia ngwa basi balia na yebi ke soki eloko nini bazoprepare balia lisusu kuna toko comprendre bongo biso batosa awa oyo mboka oyo leta atikaka mutu akufanzala te me ba mama wana ba papa wana amempe saka kitoko na banganda kako senga ba 2 euro na banzela na ba rede bisi ba mona jeune fille kitoko te abandi ko solise ndenge babandilaka ma chérie
okoza na 1 euro pesa nga mama na yo. Yo mama mobimbo zo tuna mwana mukia pesa yo 1 euro. Yo mama ne mutoko pesa mwana wana. En tout cas, le comportement ya boy na ba congolais exactement trop c'est trop. En même temps yo zo senga ba 1 euro. En même temps yo zo oza komi comme ça neti mutu moko. Na yebi kutu ndeko moko boy. Ye donc ndeko wana na yebi te soka zaki école abandaki penda ko sala penza temps plein. Mais ndeko na bandeko na ngai abandaki ko fongola linzanza ya sardine. Linzanza ya sardine wana akolia mombala moko te. A tina sani a diviser mpio di mibale boye, a diviser mpio di mususu, a lielo e lelo lobi mpio di mibale. Mais ndekwana soki to kiti kuna na mboka abandai ko tonga ndaku na rigini lupango moko pesa soki balagi soki o eza ya tata songolo lobi ke arrête bozolo makamba lukuta. Mais eza ila ki pena ndenge wana. Mais pourquoi tout ça comme yoksa son? Bande kona ngai balandi ya Congo Check Check TV. Vraiment ngaba sije musuna mataka bo limbisa po eza makamoko il fallait ça akate. Yango sans plus tarder tozo la nana likamoko boye bino moko bokomona soki ba congolais tozo kende wapi mukili pene se baby. Allô. Cœur sensible. Apesi bino mbote balandi nyonso ya Congo Check TV. Napesi bino mbote bipai nyonso bokokutama. Vraiment bozwa mbote eute pa ya cœur sensible. Bazwi wapi? Confusion mwana muntandu munderi. Confusion totale. Batuna ngai eske naza penza muntandu. Mutuna ngo komish. Orke bazo bosa ne pa bantandu nde. Basa kitoko bazali mibala kitoko bazali muntandu munderi. Bandeko nyonso ya Congo Check TV. Bipai nyonso bokozala bozwa mbote. Na ebiete ebele ya ebato. Oyo bazo sepela na cœur sensible. Ba oyo bazo tomboka balingite. Baza kaka mukie. Lokola graine ya mabele na kati ya océan. Azo mona na kutu te. Yango bandeko na ngai. Cœur sensible. Akoloba na ye nyonso. Akoloba tu. Ba oyo bazo bandeko. Lobi na sala kango exprès. Na tamboli na centre-ville ko banda 15h ti 18h. Nazo luka fwa bandeko bazo tomboka poto kutana. Mais presque si tu na acquise place. Na kutani na ba congolais vraiment ba féliciter wow. Babi ozo sa ba émission moko ya bien cœur sensible. To bois que lo ba flair. Oya zo ningisa. Oya zo pesa machacha. Na Congo Check TV. Ye yo cœur sensible. Bazwi wapi? Mwana muntandu munderi. Confusion totale. Ba question moko bizarre. Est-ce que yo vraiment zalaka muntandu? Oui. Moi je suis muntandu 100%. Siko yo maman muto osilikana tuna yo nanu? Est-ce que kotonga eza bien? Koyine eza bien? Esopio. Siko likambo ya esengo. Po batu balingi makambo nga nazoloba. Naza ko éduquer masse. Naza ko éduquer peuple congolais. Baza tellement ebele. Bayanka dia mpemba. Boza kaka mukie.
Cœur sensible mbimba. Pourquoi pas na pesa mbote na petite sœur nangai? Darling, love la canona. Petite sœur propre. Oazo sala parti à Kinshasa. Oh, la canona. Hehe, babota famille. Petite sœur propre oumela. Chuba bango. Ozo chubati. Yonde ko yo lingite balobela. Makambu ya mabe. Yonde ko yo lingite. Basakola. Ba annonce. Makambo ya mabe. Natimbeli yo. Soko zali ndoki te. Omemelaka bandoki bayake na ba manto na butu. Puisque c'est pas normal. Comment baza ko annoncer makambo ya mabe? Yozo silika. Oza pena courage. Olobi ete cœur sensible wana pa ko beta manamboko. Yo ndoki yo memelaka ba ndoki bayake. Ata kutwa ngo vraiment kindokeza ya moi. Mutu azolobela makambu ya malamu. Communauté na ye ebongwa ne koma bien. Yo lingite ozo telemela. Olobi ya uti susu wapi. Ngaba pesa ngai makambe pa ya mutu moko songolo na lobela. Ngana amona mukie? Vilo koko ya osali kaka 2 mois. Obandi déjà kozwa comportement ya batu ya vili wana obandi koyeba obandi komona nini basalaka nini bazoloba nini epai bazokende. Yo lobi ete bazopesa ye makambu wana. Ngana mwana mukie na mineur te quand même. Mama salangele. Oh. Minga na comprendre te. Atakutu Jésus. Ya sibir nyonso. Po ya za Yesu Masiya. Minga na ko sibira ngote. Yesu kutu ye moko nzete ya mobesu. Abadai ko te ya mabe. Abadai ko longola mbindo kati na batu. Basepela kina mateya na ete. Bafingie. Balobi ete mwana charpentier. Ebongo ngai cœur sensible. Mama papa. Elenge mwasi mobile. Na tangu yo ndimi makambo nga na solo bate. Moi je regrette beaucoup. Na tangu yo ndimi makambo nga na solo bate. Kutu na ko regrette te. Yesu kutu mwana na moto. Oya kela mokili oya kela ngai na yo. Azo sala malamu bandima ete. Bongo ngai nzete ya kokauka. Cœur sensible. Comment on a dérangement te? Maman. Papa. Ndeko. Oyo kutami na vili moko songolo. Oyo zo mona ete cœur sensible azo déranger. Non, na o déranger te maman. Talaka kalolenge na biso ndenge tozali toza ko se comporter. Soki bato akoloba bazali te. Et que c'est la plus pire. Siko yo na tango za kwa mpeshe balobela te makambu ya mabe. Soko zali ndoki te. Omemelaka bandoki bayake ba manto ba valise na butu. Puisque ce n'est pas normal. Tango yo koya o menacer cœur sensible. Tango batu bakoya bakotuna raison nini. Bakolobete yazo te ya makampu na communauté na ye. Mama oya lobi ete atika kote ya kisongi kindumba kindoki pe moibi. Mais maman kozala mal vi na monde entier. Et puis eke sopa yo.
nasalaki yango exprès. C'était hier. Na wumelaki penza na centre-ville. Mais na kutani na bandeko congolais ya ebele. Bazo félicité. Balobi cœur sensible. En avant toujours. Sikoyo zanani. O uti wapi. Mama. Esopio. Sibo Mutombo. Check. Ezu. Hey. Okoyeba ndengo ko pupola yango. Ezui. Check.